continue ngobila mbaka akangamite. Fake news au boza komona na ba réseaux sociaux parce que ce matin na auto sur la source proche d'ailleurs il nous confirme présence nae la semaine prochaine secrétaire à parti nae le ministre provincial Charles Mbutambutu lobby ndenge cour de cassation bengisaki bango bakomaki balongwa ki wana autour à 17h 18h ne Kongo bilazonga ki ali nango te bozali ko kanisa wana boko kanisa babengisaki ezaki plainte moko ONG moko je ne sais pas les noms ou babengisaki bango pona masolo etali ba contentieux oyebi wana ya 82 députés au Sénat invalida ki bayaki pona ba masolo wana et puis ne Kongo bilazali les CLT ba epsi biso ke misusu ba 82 wana bokoyoka musu ba kobengisa lelo lobi kuna cour de cassation moka yebi ninga zali ko bengisa bango mais ndenge ndeko Moïse ngala ko sala ndeko Gentil Ngobila pe aza ko continuer misala na ye ya kokita aza na Kasavubu je pense déjà en direct ni toza ko tala biso pona ko continuer na ko sala beauté ya ville province de Kinshasa. Alors pour finir pour éviter les cas entre président démissionnaire ya Sénat na otoko kanakati assemblée nationale bango babale membre ya union sacrée bango babale membre ya présidium ya union sacrée mais otoko mona na réseaux sociaux to